Bonjour très chers internautes, c'est la vente Marion Diego. Dans le cadre de la phénomène Ndogo, les autres se retrouvent à la police pour bakoyaki bajeune obligé à pouvoir l'élo pour l'opération Ndogo. Toyebi bien opération Ndogo lancement dans le République démocratique du Congo Mobimba. Na Congo central, il y avait la semaine passée le ministre de l'Intérieur Ayaki pour la lancement. Du cas la lobby otika la activité, les bango pe balancer en loi lelo. Na mbutu ya lelo, baebe okonga bajeune lelo. Donc tu soit na autorité à la police, à la police à Bukala. Ni après ce ba détail sur phénomène ndo bango ndenge lekaki. Ndenge bakangi banani bakotika te, yende mutu akopesa réponse na vidéo au bola. Et tardé te tobande kozela mitindo esuka parce que biso tosala mosala kaka soki bakonzi bapesi yango omoni tobandi ndenge ministre ya justice akendaki apesi go na matadi nde biso mpe tozwaki instruction tobanda opération wana yango omoni okonstate bino moko ke tobandi déjà opération voilà balobi bookanga ba innocent hein. Keka umoni batu na bandaku na bango bansu ba déclarer babi na bandaku na bango bokangi bango bamsu ba se retrouver na babi matanga bokangi bango baza ba innocent. Maman je ne sais c'est toujours comme ça. Ba innocent batu balobaka baza ba innocent. Ko nani faut soki tozala ki na kokoma place wana soki bazala ki ba innocent. Par exemple lobeze mokolo ba le beta manki. Pona ni tokangi tout le monde te. Il y a 3-4 catégories de Tokangi Bango. Bato Moussous, ce sont des gens recherchés, ciblés. Ne Tokangi Bango. Bato Moussous, Tokangi Bango na kati ya ba lié à ba chambre à fumer, ba fumoir wana, ba boisson, oye pekisami, ba zododo et consort. Hein? Ba Moussous. Donc, effectivement, quelques-uns, et vous allez tout coûter, hein, na moi, l'ikama, quelque part, tous hein, total na liste nabiso, ce qui a la kate na kate ya liste nabiso, on apprécie. Mais, plupart des gens, bazawana, ce sont des personnes, otokangi bango, tobenga bango, ba ciblé, tolu kaka bango, bango ne bazo ti a mobulu. Olobi mana kama matanga, merci beaucoup. C'est pour pointer les gambois. Oyebi awa na biso na lukala. Place ya ba matanga ne komi lieu de prédilection. Oyo ba bandi oyo to benga bango communément kuluna. Lelo to benga ba terroriste. Ba komi koya ostia mobulu na matanga. C'est ainsi que to ciblaki ba matanga. To ciblé peut-être kangi quelques-uns na ba matanga wana o ba bane osa mobulu. Basa na kati wana. Donc, je pense qu'on n'a pas arrêté n'importe qui. Oui, enseignant ceux qui tokangi, tout n'a pas azaki wapi, fait tokangi place nini. Hein? Ça dit, je dis et je répète, batu nyos tokangi bango pour une cause. Soit tokuté na place moko boye, o ezali malamu te, na kopesa exemple. Batu musu tokangi wana toke ay ba yebani ba mibi mais bake bakoti na ndako ya mutu bakoti balali na bango na ndako batiki porte polele na intention nini na intention mokolo ndako tanga ko bima na tomo ou quelque part bima suba basanini basale mabe on l'a arrêté voilà c'est ça cette opération que nous avons menée. Toza na situation ya masanga ndengo tikoloba ba misusu bakutami bisika bazomela ba zododo masanga o epekisami. Je n'ai pas dit zododo seulement, j'ai dit chanvre à fumer. Oui, surtout masanga parce que eza pena masanga eza na ba catégorie chanvre c'est bon masanga. Est-ce que eza na masanga o epekisami mutu akokomela te et pas ya l'état na biso l'état congolais. Journaliste n'a répété. Na lobby tokangi bato tokangi on a ba base hein ba base o ba melaka ba masanga o wana na bangi OK na dit bien base c'est connu yo yebi bien que vous ne dénoncez pas OK ne ba place on a to ciblage. Et puis nombre exact bokangi à peu près combien ba ona no boyoki bangote jusque là
baza nano sous audition tokopesa bino effectif ya suka ntango tokosilisa baaudition ok mais baza nano à peu près une trentaine 30 surtout bakisi na effectif oyo ya liboso baza 30 bao bokangi baza innocent bokotika bango avec amende to bokolibere bango kaka bongo bazonga. Je répète, on n'a pas arrêté un innocent nazongeli likambo wana innocent moko aza na kati ya bato tokangi bango te. Commandant Roger Ntingulu étant journaliste beaucoup tiennent Nzela P par exemple aza eyebani keno Marina soit à part ba relation mais bokangi na Nzela eyebani aza journaliste autorisé à la banque surtout que na bandiste. Un message pour la population par rapport à l'opération Ndobo ndenge ye sa population nyonso baolanda oyo nakoyebisa population nanga ya Lukala. Dans une opération, ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pour sécuriser notre cité. Ok? Il y a les besoins d'enseigner la population. Bah, zalana ndenge ya kopesa kabiso ba information. Hein? Ba pesa kabiso ba information na ba incivique. Oyo ba osala mabe na kati ya cité. Surtout na place ya matanga. Oyo ekomi même bato papa ba kokene suba matanga te ba bike kuna mubulu ekobi. Yami balé concernant matanga kaka olingi organiser matanga oyo tobenga na terme na biso azalala zwa ba disposition oyo ya koinformer bato bakengela mboka ok osali mokanda soko moni capacité ya kosala demande ya force ezali osali demande ya force o réserver copie et pas ya cordon. Vous réservez copie na année tokoya pour sécuriser matanga na yo pour ba incivique wana ba ya te na place ba matanga pour ekomi mabe makasi pour sécuriser wana ofuta mbongo ba procédure ezali pour na usa réquisition. Il y a toute une procédure et c'est légal hein ezali légal la réquisition de force hein ce n'est pas moi qui invente hein la réquisition de force est payante. Payante, mais total la population malgré les alibos mais tu peux savoir nous la police tu peux savoir gratuitement hein tu sais bon s'occuper na bato bakoya na tamo café ba mera hein et to eba ni nenge to sala mais objectif ezali kaka place ya matanga wana ba criminel wana ba ya souté ba bandit ba terroriste urbain wana ba ya ka lisusu te